Mbote, mbote na biso, mbote na pesi bino mbote. Bon début de la semaine na bino nyonso. Nzoto makasi. Makambo ya malamu eya epai na bino. Voilà, ya bino ndeko Google. Na kanisi biso nyonso tolandaki déclaration ya ministre na biso sur tout ce qui se passe actuellement na Kinshasa. Ya ba viol, ba kidnapping, makambo ebele ayeko démentir. Alobi ke makambo wana ezali lokuta, ezali ba dongolo miso, nde balingi ba salir lokumu pe sécurité ya Congo pour ba jeu ya francophonie et kwa kosala mate milulu wana et kwa kosala mate ngwa mokonzi Kinshasa. E bongo soki makambo yo ezo sala na Kinshasa ya ba kidnapping, ba viol, ba escroquerie, ezali lokuta. Bongo M23 pesa na est ya Congo eza lokuta parce qu'il y a déjà deux pays qui se sont retirés de la course. Il y a Montréal le Canada et il y a la Belgique. Donc la Belgique s'est dit déjà que bon voilà, nous on viendra pas parce qu'il y a l'insécurité en RDC. Et Montréal aussi, même Québec, hein. Donc babandi déjà qu'on désisté parce que Canada n'y ont sauté les francophones, il y a une partie anglophone, mais une petite partie francophone bangonde, balinga iba participer na ba oyo ya francophonie. Vous savez, na kanisi borugo yeba information te, parce que les gens ne se posent pas de questions d'où vient l'argent pour réaliser ces infrastructures, yaba makambo wana. Et je vous dis, Jewana ezali jeté, mais ezali risqué. Parce que du coup, il y a une banque en France qui débloque beaucoup d'argent. Plus de 800 millions. Et qu'on peut sabino mbongo wana bokozongisa. Mais est-ce que l'infrastructure wana eko iko kocha mbongo na Congo pour permettre biso tozongisa mbongo wana? Ça c'est une meilleure question. Hein? C'est une meilleure question. Bozala ba pays boni à francophone. Et belé. Ceux qui baké na Congo Brazzaville, baké na Gabon, bango bazo bimisa nga mbongo. Po bino botonga ga infrastructure moko soit disant na ba normes internationales, mais non, c'est la France qui juge. Ce n'est pas FIFA ou nini motezo juger ngo, non, c'est la France qui juge ceux qui sont na ba normes internationales. Na moni batu bazo tindela nga ba photo. Ah Google moni hein? Terrain à basket. Ils ont ba norme yo au mona déjà ba terrain NBA ndenge zalaka. Moi ndaka manzanza wana basaleli bino yango zo benga terrain ezala ba norme internationale. Mais sont sérieux neni bozape villageois boyego bouti na zamba nini. Alors, le problème qui est là, Totigali na asi na 18 ou 19 jours. Non, Totigali na asi le lot oza les 10. Bon, voilà, Totigali na asi na ba 18 à 19 jours. Pour baper sa première couille à lancement, il y a ba Jewana. Mais est-ce que bon, ngai ba Jewana vraiment na yebité et za ba Jeanini. Bato balobaka français, il faut babetana, babeta bale, bayemba, n'oublie pas il y a aussi la musique dedans. Yango yokaki makrotanga yaki alobi nake ko promouvoir, nake ko booster la culture congolaise. Culture congolaise ezali na art, ezana mentalité, ezana na langue, ba dialecte ya mboka, oko booster yango na nini? Oko booster yango na nini? Yoza français, tu ne sais rien de la culture congolaise, oko booster culture ya Congo na nini? Alors, toye ko mona vidéo moko boye, ndeko moko boye azala ki rechercher na la police comme quoi ba kidnappa ki ye. Après toye ko mona ndeko yango retrouver na bureau moko ya la police. La police a pesi biso détail te ya ndenge a retrouver mutu yango na ndenge nini ba ko retrouver mutu yango après plusieurs jours il y a disparition na ye parce que famille na ye betaki mulolo. Après tu as une vidéo de ces mecs là na kati ya bureau à la police azolo bakio no makambo balobaki wana ya kidnapping ki yo ba kidnappa kinga eza ya lokuta.
nakendaki na komela masanga pendant plusieurs jours. Nayebisa ekaka ke nalingai nalobaka te mokona kozonga bakinapaki nga po edoze motema ya mwasi nanga. Donc amoni vraiment ke na version azoloba ezokorobore te na effet oyo ke mutu abungi, père de famille abungi ni kobenga na telefone ni kotinda sango eloko moko te pe aye komonana na bureau à la police. Comme quoi akendaki ne komela masanga, la police témoigne sans image, sans preuve, sans photo ke bayi kokute na bar moko na butu liboso ya prémisse aza kongola na ye. Yango ba récupérer ye baki no kozongisa na ndako na ye. Donc ba kinapaki ye te. Bato bazo kosele makamuke ba kinapaki ye. Baza ba dongolo miso. Baza na likanisi ya kobebisa ba je ya francophonie. Voilà quand Québec a salué refus ya koyate kotinda batlete te ba ko sangana na biso na Kinshasa et Belgique peut lobby yango sikoyo effrayé bango. Donc vous comprenez que tokota nyongo moko ezanga mutuna makolo, nyongo moko ezanga mutuna makolo, parce que à fin de compte mbongo wana o ba déficit biso poto bongisa ba infrastructure et na boye bisabino musala moko esalami kuna, parce que vous les appréciez, vous appréciez ba misala wana. Mais je vous dis scandale esalami kuna bozana idée te. Mais vous avez pas l'idée. Vous avez pas l'idée. Moi je vous dis, vous avez pas l'idée. Scandale. Scandale ya scandale o esalami kuna. Na Tata Raphaël bazwaki plus ou moins 10 hectares. Na enclos ya stade. 10 hectares pour batonga ba motel, c'est-à-dire ba appartement oyo bathlète bakolala. Batonga ona nini? Bake kosomba ba conteneur vide na Turquie. Ba conteneur vide basombi na Turquie parce qu'il semblerait que na ville moko boye na France tango d'étudiants bazangaka bisika ya kovanda, l'état français a tongelaka bango ba homme ya ba conteneur. Or que ba homme ya ba conteneur oyo basala na France ezali ba conteneur te ya modèle oyo bango bake kosomba na Turquie. Ba conteneur oyo batonga ya ba homme na France ezali ba conteneur spécialisé, c'est-à-dire conçu pour fabriquer des maisons. Vous comprenez? Ezali conçu pour fabriquer des maisons. Mais ba conteneur oyo bango bake kosomba na Turquie ezali ba conteneur comme emballage ya marchandise. Après ba bundani pona ko soudé yango ebende lekaki musuni mingi, travaux et silité. Alors pour en faire ba kengeli ba bien to rénover ba homme ya campus ne sigake ba étudiant ba kuya kolala wana tokolalisa nano ba athlète na biso na ba homme ya campus to bongisa to tia mo ba fleur. Après tant bango kende na bango ba étudiant pe bazala ba bénéficiaire. Donc pour vous dire que batwana bazana politique moko ya politique moko ya mabe. C'est-à-dire bazana politique moko etikala na mitwa ba congolais que politique ya ngwana. En réalité na Congo politique, la politique n'existe pas au Congo. Wana bisonyo stoyebe bisonyo sote ngana yebi yango na golo bateke wana bisonyo stoyebe yango. Il y a pas de politique en RDC. D'ailleurs vous remarquez même ba parti politique ezali 915 partis politiques. Ba parti politique nyonso wana ezali ba club de soutien, il y a ba grand parti politique. Donc ba grand parti politique eza lokola ensemble ya Moïse Katumbi eza na ba batebele eza PPRD ya Kabila ezali UDPS ya Tshisekedi. Mais ba parti politique wana minene eza lokola ba orchestre. Donc ce qui président akufi soit mwana ne ifo azala soka bota te parti pe kufi. Et puis
parti wana ndenge zali bongo soki président zana bomoyi akozala kaka président ata komi président de la république akozala kaka président ya parti na ye timokola kokufa donc ezali ligablo moko boye oyo bango bazwi lidusu ya kolela mbongo yo bino batalibanda boyi kosakana nango te okomona parti soki elinge kufa na bato nyonso bagi na parti babia so ekufi biso pe totiki na biso politique c'est-à-dire esika balelaka donc Congo eza nango na politique te eza na structure politique te donc la politique en soi n'existe pas en RDC oyo balobaka l'art de gérer c'est-à-dire gérer des institutions de l'État ça n'existe pas d'ailleurs bokomona ngona bilembo que fait Chilombo absolument rien le boko nezaka na caisse ya l'État et loko alukaki yango wana Kabila pe asalaki kaka ndenge wana Laurent Désiré Kabila kuta koma ekoteka diamati na palais de marbre Mobutu eloko asalaki yango wana pendant 32 ans lia ndambo tika ndambo donc il n'y avait pas une politique structurée à l'époque à Mobutu. Vous savez que lelo Congo lelo bomoni Congo na biso wana âge nango akoksi 138 ans le Congo 138 ans depuis ba créa yango na conférence à Berlin à Vivi et kokisi 138 ans fête nango ezalaki le 1er juillet oyo Congolais moko tayebaki na yete ke ezali date anniversaire les gens confondent date d'indépendance na date anniversaire ya Congo c'est ça les gens confondent et je vous dirais que le Congo tel qu'il est a kokisi déjà 9 présidents à la tête du pays. Président Liboso ezalaki Léopold D. Na 1985 tanga zwaki Congo par la force na fimbo. Ba ebisaka bino ke o ba nkumu na ba mwami ba pesaki ba territoire non. Nkumu mo ba pesa territoire de fimbo nde mude botola territoire. Alors a commission ngweloko moko abenyango Congo indépendant. Parce que zaki loko moko privé ya ye moko Léopold. Bobo sanate après tant ko cédé yango na Belgique, alobi non na lembi yango trop des atrocités, batu bakufi mingi kuna epi banyongo ekotinga mingi. Belgique bozwa yango. Il y a eu Philippe III, il y a eu Philippe Ier, il y a eu Roi Baudouin, où il y a eu le discours le 30 juin na Kinshasa na Parlement. Et il y a eu Joseph Kasavubu, il y a eu Joseph Mobutu, il y a eu Laurent Désiré Kabila, il y a eu Kabila fils et aujourd'hui Chilombo. Le seul moto Oelingaki pour développer Congo est mort depuis longtemps, il s'appelle Lumumba. Parce que structure politique en 1960 c'était l'idée de Lumumba. Parce que eza lowa ke babotola ki bino ba mapango ba commission ngo lopango moko tango sikoyo moto abotola ki bino ba mapango akei bosani mutu na mutanzo lopango na ye boyete l'idée de Kasavubu na bako ezalaki ke Congo central comme un pays c'était l'idée de Kasavubu Tchombe idée nezalaki Katanga et comme un pays c'est Lumumba qui a dit que ceux qui to kabwani to comme plus faible face à ces gens-là totika la bomoko pour epesa biso makasi. C'est Lumumba, le père de la nation. Lumumba nde ayeko botisa Congo lisusu na 1960 ezala inu un et indivisible. Ça c'est une histoire oyo boko yokaka ngona ba historien congolais te. Boko yokaka ngona ba historien congolais te parce que quand vous demandez l'histoire du Congo chez certains historiens congolais et vous avez même pas l'idée que ce mec c'est un historien. Alors, vous savez déjà de l'époque de Lumumba, on avait 6 provinces. De l'époque de Lumumba, on avait juste 6 provinces. Et tout ça, il y a un commissaire d'État. C'est-à-dire le Katanga, Kasaï, de 2 Kasaï, ils allaient la province Moko, gérée par un commissaire d'État. Ainsi de suite. Après, Mobutu a rendu ça 9 provinces.
Après, il y a subdivisé en plusieurs provinces. Il y a Kivu et commis 11 provinces. Vous comprenez? Et allez, bah, Rwanda va habiter 11 provinces. Dans 11 provinces, il y a Tenya Mabelete. To zenga ngoli sous 26. Allez, Moussala va passer Nazaria sur Robero. Vous savez, les Congolais, le problème aux Congolais, ils allaient kake. Tout ça trop mélangé. Il y a un sali amour. Il y a des Congolais et non amour du pays. Parce que amour du pays, na Congo, les Araka, ceux qui léopard et Zobeta. Là, on se reconnaît qu'on est Congolais. Ceux qui fallait à Zobeta, là, on se reconnaît qu'on est Congolais. Ceux qui fait à Zobeta, là, on se reconnaît qu'on est Congolais. Mais, pour na kosunga Congo, yemoko comme État, na bo moto na biso, et se développer, là, on s'en fout. Yiba nombo, on a caisse à l'État, sala nos corruptions, sala nos macam. Je m'en fous du Congo. Et c'est ça qui tue le Congo. C'est ça qui tue le Congo. Vous croyez que Félix Tshilombo dirigeait le Congo? Mais non. Azana pour la Iba. Il ne connaît même pas le Congo. Il ne connaît même pas le Congo. Dans son ensemble, il habité. Donc, bande ko ba discours na ye. Tanga zolo ba discours na ya lobi. Eloko ane salama ki ya zarakite. Likambo boye sala boyoka ki alobaka ayebi likambo no alobaka j'étais pas là. J'étais pas là, zaki na mobembo. Mobembo yoko kende ke batala kana sima. Wea yo mobembo ataye la kate. Wolinginga na kufa pona yoye. Wo. Donc le président de la République y est mibembo. Mibembo nde makambo. Oyo gana langage non. Moi j'étais pas là, j'étais même pas concerné. J'avais même pas l'information. Mais azali président ya mboka ayebi likambo legi na Goma te. Ayebi likambo legi na Kindu te. Ayebi likambo legi na Kanyabaonga te. Na repese 10 sur 10. Je lui donne 10 sur 10. Alors, ceux qui te ligi makamala moya d'ailleurs biloko basali wana na bastadi wana batu mingi bazo sepela nango basali terrain moko ya handball basali terrain ya basketball faut babengisa badikembe baya ko soutenir likambo yango mutombo dikembe aza na convalescence na ye azana na pota na panzi na ye ya opération basalaki nanu ekauki bien te botika tatanga ni avanda na ye boko kote na makambo yebi mutuna makolote. C'est-à-dire ils sont prêts à tout. Bazali prêts na nyonso. Soke ezali makambo na bango intérêt na bango. Et ils travaillent pas. Le gouvernement Samalukonde, c'est inexistant, bandeko. C'est un gouvernement inexistant dans son ensemble. Si l'homme ce n'est pas un président, ce n'est pas un président. Il ne sait pas comment diriger un État. Ce qui Congo est comme vraiment un État, il faut tout ça là-bas. Bah réforme à Makassi. Il nous faut de réformes solides. Où est-ce que le Congo lelo to banda ko benga vraiment la République démocratique du Congo. Au moni na makambo ezali ya ba manque d'institutions fortes. Ba pays mingi komiko sala nyonso et boto la bison qui tape mabele parce que tous en a position de faiblesse. Lelo atato sombi ba minduki ya makasi. On ne fera rien avec ça. D'époque à Mobutu on disait que bon voilà ba américain ba bande ko sécuriser biso. Yango Congo ezalaki na Zaire ezalaki na moins sécurité. Et puis n'importe comment Mobutu ezalaki na armée te. Armée ezalaki te. Bande ko lo bana tiaka maile na ngali kolona bino. Mais il y avait pas une armée. Na Zaire to ezalaki na armée te bande ko na ngai. Ba pays ezalaki na ba armée ezalaki ba Égypte, ba Algérie, ba Maroc, Afrique du Sud. Les Zaïre n'étaient pas classés parmi bas. Oh, toi il y a armée telle qu'on a eu. Bah sud-africain bah il y a bateau de guerre ou tenika Mobutu azoka mwango. Abi elo wa en Afrique. Mobutu azoka mwango ou tenika hélicoptère memi bango tina kati ya océan Atlantique na ngambo ya ponton. Mobutu azoka mwa donc tenika ozomona na ba chasseur na kati ba.
Toi, on est là côté de Ngonanga. Toi, il y a moi basuki ça, ba Mirage, on a ba marque française, so qui ça tout mine. Ay Mobutu asali moi, asali Fox loyal moko boy ya présidence ya ye moko 20 000 hommes. DSP. Division spéciale présidentielle, DSP ya ye moko. Ba soda ya ye moko. Ba soda musu batigali wana à la merci de la nature. Impayé, ba uniforme toboka, ba sapatu, mundu kezanga masas, on a vécu ça pendant des années. Jusqu'à ce que Mobutu a monaki, bon, voilà. To le, to sakani, Mobutu a zaki jouisseur, til lelo na mokili jouisseur, le rôle Mobutu a ozalate. Même si l'on baza jouisseur, mais à combien on a les colos ya Mobutu te. Parce que vous n'avez pas connu Mobutu. Mobutu était un grand jouisseur. Jouisseur. Le lobo kama tilo mona budget. Mais Mobutu a na budget, ils ont ba poignée d'or et tigala na Suisse kuna. Et tigala na Suisse na Berne. Bakanga yango. Pona ba mbongo a créneau ya parking impayé. Avion ce balongoli ba or wana il va coûter dans le 2-3 millions. Ba or gaga pambeza na kati wana. Et l'avion à son époque a coûté plus ou moins 47 millions. L'époque. Il faut boyeba. Il faut boyeba que Batouana Taoubaïa a le pouvoir. Ils ne sont pas là pour développer le Congo. Non, oubliez ça. Oubliez ça, les gars. Structure Moko. Il y a un État exaté, il n'y a rien. L'institution, il y a solo na Congo exaté, ça n'existe pas. Il n'y a pas des institutions. Institutions, c'est la présidence. Est-ce qu'il y a une institution juridique digne de son nom? Exaté. Moto Azawana, ministre de la Justice, Azali, cousine ya Chilombo. Et vous voyez comment la justice est en Congo bafouée. Et là, on les a existé en Congo. Est-ce que Boyoka déjà premier ministre à Sali Kambo? Non, c'est le président qui fait tout. Il y a une institution qui a existé. L'institution est athée. Donc, Chilombo ne gouverne pas. Azalinde Lokola a kangé Mboka en otage. Donc, Mboka est pour le moment. Ils ont ngonganaye Mboka est. Donc vous n'avez pas l'espace à respirer en dehors, il y a autorisation. Il y a une raison pour le... Si le monde est en yo. Général Bingaïté et Outina Likolo. C'est-à-dire le général lui-même n'a pas de pouvoir. Aïbicho Abingaïté et Outina Likolo. Pour vous dire que c'est le président qui fait tout, qui décide tout. Sans lui, il n'y a aucune décision qui a mise en place. Après, Bolo Baki Bozana Mbok. Après, Bolo Baki Tozana Mbok. Ah ben non, soyons sérieux, les gars. Et puis, le schéma de bien-être du Congo. Le Congo se représente comme une locomotive, c'est-à-dire un train qui est composé d'une tête et de plusieurs wagons. La première tête qui ramène le train, c'est la politique du Congo. Cette politique est la tête du train. Lorsque la tête ne marche pas, et tu attends quoi sur le wagon qui suivent la tête? Absolument rien. Le wagon ne va bouger. Et le wagon de ce train, c'est l'économie, le social, la culture, la religion. Donc lorsque la tête du train n'avance pas, tous les wagons qui le suivent ne peuvent pas marcher. Soyons sérieux, les gars. Il y a un schéma de bien-être du Congo. Et la politique de Chilombo ne marche pas. Il y a des gens qui vont investir dans le Congo. Est-ce que tu comprends la décision fatale que tu as prise? On a que tonga na Congo, que tonga pour ça la nine. Talaga mboka mobimba, il n'y a même pas de commerçants au Bakoui qui ont relevé défi. Il y a développé secteur Mokobo. Il n'y a personne. Actuellement, il n'y a personne. Actuellement, il n'y a personne. Il n'y a personne.
tous les hommes d'affaires bazana moi 100 000, 1 million, babani ko komba politicien, babani ko komba pasteur. Bolandela, iloko wana très bien. Tous les hommes d'affaires, Moïse Katumbi qui se disait homme d'affaires, soukalanga kominani. Mokia, suki Mokia, abane ko lo bateka ka café, soukalanga kominani. C'est à vous de voir où allons-nous avec ces pays et tondi na ba bobard, na ba bruti. Mboka wana bandeko il faut soda moko boye. Il faut soda moko boye à mayele. A sangisi ou bien 5000 hommes à Pamba. Continue à Kinshasa, neutraliser l'institution, à ce pouvoir, à imposer la réforme à Sika. Donc, la réforme à Sika. Kabila le père, Alingaïko Salangome Azaraki, accompagné et entouré par des ennemis du Congo, des Rwandais, des Tutsis. S'il était entouré par des Congolais, les lotongato comme un niveau, comme les lotés. Parce que le mec, Azaraki a 30% d'idées où il y a un changement dans le Congo. Après, il y avait des mensonges, Makambalokuta, Naïna Congolais, après les Mouraï Wolobano, j'étais venu avec des Rwandais. Vous savez, et Makambouana nyon sezo le kao, Bakuluna, o Babouye, o Babouye. Vous imaginez que, Namboka Moko, Batu Bareni Akabazaragana Bango, Bakangi Bango nyon soga Mokolo Moko. Nayoki Gutu, Moko azo senga na mama Denise Nyakero mama na ye ya kidnappeur moko azo senga na mama Denise pardon moi na nga osaso mabete ba bimse na boloko et je crois que bosenga wana mama Denise lo waza la kane moté malamu ba ko bimsa kidnappeur wana avana libana moi moké 3-4 jours akoy mona malamu a 5e jour akelongola bato ba mingongo ba mipanzi ba mbuma soki ya banini na nzoto voilà. Bino Bozana, commissaire de la police, il y a vu la Kinshasa. Bakangi kidnappeur, Bakangi un voleur. Alobi, Bazako Salaye interrogatoire. Donc, Bazako Salaye interrogatoire. Ils allaient considérer la juridiction à 50%. Et Bamiso Basala a foxé, Beta au Fimbo Poloba. Mais la plupart Makambalo Baka, a des fois, voir en bango vérité. Balobi mensonge bino bo considérant. Yango monaka vraie juridiction, ezali oyo ba avocat ba sali analyse ba tindi ba expert ba kende na terrain, ba sala ba enquête approfondie. Pona ko comparer likambo yango na likambo ba yego mona na terrain, ezali ko corroborer ou non. Pour ba pesa sentence na juge d'instruction. Donc oyo les na Congo, ezali juridiction moko à la congolaise. Ndenge kaka ba élection pe le garanango à l'africaine ou à la congolaise. Et c'est comme ça. Il n'y a rien de bon. Et là, au moins, malongé, il y a au moins si que ça. Eza mawa mingi ndeko nanga kovanda kate ozo revaka. Kovanda kate ozo rêver. Faut pas rêver. Mboga ne logote. Yom Dozoka Satilombo, c'est un grand président, mais tu rêves construire des châteaux en Espagne, Ndego. Tu rêves grand. Mais rêve nous on est au peso déception, Kalamingide. Ce monsieur fait comme tout le monde, ce monsieur. Fait comme Mobutu, fait comme Kabila, fait comme... C'est un président qui est là pour ses propres intérêts, même pour vous tuer. Qu'il reste là, il le fera. Il faut le considérer comme un ennemi. Et non comme un partenaire ou comme un frère. Tshilombo, c'est un ennemi. Il est là pour ses propres intérêts. Propres intérêts. Tout ce qu'il dit là, c'est des mensonges, des bobards, des blabla. S'il s'agit de négocier avec les diables, je le ferai pour faire la paix en RDC. Est-ce qu'il a déjà négocié avec le diable? Non, il ne fera pas ça. Yo Vandozo mon grand président Moutoumounen, ah Moukantombolo, ah Moukisi, ah.
Et bon, pour la nini, ba trakaka bateau, bazali contre. Si y a vraiment la démocratie, bateau, bazali contre le système naïe. Pour ni ba trakaka bango, ba tsaka bango contre mire, ba pesaka bango ba punition. Gary Wele, Giai, accompagné qui ba basketteur congolais, na baninga mususu na Congo, pour na kosala mwa manifestation, moko qui dit à cause de prise en charge, il y a quelques Congolais au ba distingaki, na bac et le kaki, na 2019, accompagné qui batouana, et puis, événement moko bande ko leka na ville, bango bazaki pemé na ville, y a qui a bimisi caméra na ya bani ko couvrir événement wana. Oh mais mango aux États-Unis, yo aux États-Unis mais ba image ko ba lokota na nzango, ba sembola mwana mobali na mutuka twende. Ba koma kuna na inspection ya la police. Ba tindie na bureau aner ba pasoli passeport américain na ye. Heureusement, ba parents na ye ba ke ba signaler ambassade des États-Unis mbango mbango. Ba ye wana ambassade ye ba sali ba makamunyo so ba bimisi ye, ba commander passeport mususu a ye goya. Ta ba bimisi na Congo Brazzaville ba kimisi mwana mobali. Achaka soma kolonakini. Makambo basala Gary Wele. Ba Kolo State GI. Yemo uta beta li solo ngote mengam na beta li bino li solo. Tala Chilomba ko traquer yo soki ozali moto ozoko betele maboko te ako traquer yo akomi ennemi yo nde moto zomone moninga. Il devient notre ennemi, nos populations. Le monsieur là à la tête du pays devient notre ennemi. Oh akosala pona ko bongisa Congo. Bino bi souffrance dans la province. Est-ce que bobi administration na ya Chilombo ne fonctionne? Tango yoka budget à l'État. Je vais vous expliquer une chose. Tango yoka budget à l'État, ce n'est pas budget à l'État, c'est budget de Kinshasa. Bisika ba institution ezali. Et si vous mona mbongo ba tiene ce budget à l'État année 2022-2023 ba tiene 4 milliards. Bobabi na mbongo yo Trésor public a bimisa 4 milliards parce que ba recette et salamaki ba impôt ba taxe makamunyoso 4 milliards pour et fonctionner institution à l'État. Yo somona gouvernement Samalokonde et bimisi 11 millions. Et tindi na lomami 100 millions. Et tindi na Kindu 100. Non, ça n'existe pas. 4 milliards wana ba voté à budget à année 2022-2023 et kotigala na Kinshasa. Yangwe ba nokosala ke Chilombo voyage ka jet ezalaka na carburant ba futaka ba pilote américain wana ba mbongo ebele plus de $20,000 par mois. Asalaka ba fête mutu nyonso akoya na ndaku na komela champagne akomela chivas ba ministre bazwaka ba mbongo moko plus de $100,000 par mois. Ba député muso bazwaka ba 21 000. C'est ça en réalité. Na Congo central bazane lo côté ni un cas et kendaka kunate. Na Kasai, Bosana. Yo talanga na époque à Mobutu toyaki na moi 30% il y a bon fonctionnement à l'État. 30% à Pamba. Le Zaïre n'a jamais été un pays modèle pour les autres pays africains. Au Zaïre à Lokomo, oui, Zaïre à Lokomo peut-être fonction publique et Zalagina en marche. Il y avait des gens qui travaillaient, qui gagnaient l'argent pour éduquer leur famille. Mais aujourd'hui, fonction publique, Boboma, les gens n'y travaillent plus. Là, ça se comprend. Mais Kolobate, que Zaïre est un pays modèle. Non, on ne dit pas ça. Que Zaïre est un pays modèle. Non, le modèle, c'était toujours des grands pays comme le Maroc, l'Algérie, l'Afrique du Sud, île Maurice, Seychelles, où on est un pays modèle pour l'Afrique. Namibie, c'est un pays modèle pour l'Afrique. Et d'ailleurs, quand vous regardez même l'économie Angola, depuis l'époque à Mobutu, c'est toujours supérieur à Yabiso. Bango na guerre, mais l'économie na bango est plus stable que Zaïre monnaie locale. Thomas Chagaba monter parce que tout le monde peut sa gloire n'est pas gloire réalité. Si vous lelo nengoto aliboy, tout est par terre. Tout est par terre sauf la caisse de l'État contrôlée par Chilombo et entourée par l'armée et la police. C'est tout. Soko lingolo ba pas la police et kangio. Olingo pe salikani c'est pas
armée Bimelio. Où en sommes-nous avec le procès Mwangachut? Non, Azongi Bakota Est, Kuna Ketimu na Bakolta na ye, na Bakobalti na ye. Il est là. Tout le monde a eu une photo de famille. Yena Mukonzamboka Chilombo, Muto Bobengi criminel, Muto Bobengi rwandais, mais Yena Mukonzamboka basali prise de photos en famille. Na bureau Mukonzi. Bandego, bo fandaka boza ki diba, bozo lota. Na moni mutu muso atindeli nga Google monia basali salle moko soki ya nini yango salle de théâtre ya munene. Les salles de théâtre en ezali donc ba chinois pour na ko peser bino makambo ya ba contrat sino Congo, ça a coûté 100 millions. Ba pour ba peser bino basali bino salle ya spectacle na salle ya théâtre 2000 places na 800 places. Après Félix Chilombo Sikoyo a bengisi ba turki ba ko tongela bino You Arena modèle ya Paris. Plus de 180 millions. Or, il y a 180 millions de dollars. Ce qui va qui va bandana nos premiers tronçons, il y a 100 km, il y a autoroute. Ba kotisa, ba route ya mike na ba village nyonso na Bandundu. Ba tia courant kuna. Alors, mutu nyonso on a besoin que nous sommes balopango na kenge, courant, autoroute. Mutu tout, a préféré avant à côté balé na kenge, mu pepa kitoko zamba. Mais ils n'ont pas envie, ça s'appelle la non-volonté politique. Et loko ezana mituna bango, baebi ke loko so de sali yango batoyo. Ba obanosa ba bilanga ba biloko zo bimana kini ba ko moteka ba komina balar, ba ko former pe groupe rebelle un jour ba ko boma biso. Te il faut to tika bango nengo wana bazala ba pauvre. Et lorsque vous dirigez un état où il y a plusieurs pauvres, c'est facile à le mater. Mais quand vous gouvernez un état où il y a plusieurs riches, c'est difficile parce que batona ba wiko sangana ba te ba moyen ba bengisi ba mercenaires ba renverser pouvoir. Au Mali, ce sont des commerçants, des grands commerçants des ba financiers qui armés pour renverser pouvoir le loba comme à niveau voilà. Et ça batumi ba remisa tout ba sangana qui a détrompez-vous. Yangwana go bona na ba opposant nyonso wana cible potentielle ya Chilombo c'est Moïse Katumbi qui a beaucoup d'argent. Ce n'est pas Fayulu ne représente rien. Délice Sanga ne représente rien. Cible potentielle ya Chilombo, c'est Moïse Katumbi parce qu'il a des milliards. Il peut faire venir des mercenaires, baboto la Chilombo pouvoir. Il paie. Et ils sont même prêts. Azana ba Ami, na ba Afrique du Sud, na ba Tchad, ba pays à Gouigo Kende, ba mercenaires peut bailler. Alors, il faut faire très attention, très attention avec ces gens-là. Oyozo Kanchabaza Batunayo, Barobong Silomboka. Mais non, ils ne sont pas pour là. D'ailleurs, pour le comprendre, que Neni Bazo diriger Congo, c'est simple. Secteur minier, secteur pétrolier, tout ce qui est secteur minier, bah ça va rapporter dans l'État. C'est-à-dire ministre à mine azali censé à cause de la baba. Statistique qui m'ont annuel taux moyenne et ça la magaté sur la vente ya babilo qu'on a biso na recette autokochaka. Personne na Congo yebi combien autokochaka na cobalt na Congo chaque année. Mutu moko te yebi à part yemoko président et son premier ministre. Bino boyebi. Recette annuelle taux moyenne il y a mois. Il y a cobalt à Congo, boyebi za combien? Il y a cuivre, boyebi. Il y a manganèse. Il y a colombo, boyebi. Il y a casiterite, boyebi. Mais non, mais on a vu que c'est un groupe de bandits et de voleurs. Batouana. Alors, ima et loko bango bani basala, il faut bo sakana na je à francophonie. Bobina, bo mela, bo sakana, bo tika la batumoko. Oto benga baki dibiste. Vous êtes des qui dibiste, bataki diba. Et votre avenir est en jeu. Lobby na Congo, puis na lobby à Congo. Beaucoup mon vie sociale n'est comme déséquilibré. Et puis, je vous dis vrai, beaucoup mon à côté à Mongafoula, Ipen,
ngalie mandambo baniko kita pigeon météo ba indien ba chinois ba libanais ba banako somba ba milie wana bazolinga ba créer bino nouvelle Kinshasa oyo bino bokotika la kana ba chango bango nyonso banozala kuna boyebi pona nini babuki bandako nyonso yalaki na Gombe côté balewana parce que bali babwaka zelu ebele batonga corniche ya sika bandako ya kitoko ya sika batu bakozala ba détenteur bandako wana sont des Indiens, de Libanais et des Chinois. Donc bino ba Congolais après ba koki kosala bango ba bongisi aéroport ya Ndolo ekomi international. Donc ces gens là n'ont plus besoin kokina na chango kuna. Ayeka kawana pa tie car na parking pa akengwanzo. Ba projet zali. Donc bino ba ko asphyxier bino na chango. Yango moni bakomotekela bino ba mabele na bampasa na badumi po balongola bino ndambu batinda bino na banlieue yo mona poto penda ofaina ba milliers moko ezali urbanisé ono kosomba lopango na ntsele na mutuna yo zokasa ntsela ngo ndire na 2026 et ozwa autoroute na 2028 bakosala supermarché ya munene bakosala ba grande école ba grande université mais tu rêves ndego yobi ntsele wana commune wana tala Kabila sala kingakati na ya bongisa wapi asala route ya 24 km ya kingakati spécialement eloko musu elikakate à part eloko ezokende epa na ye yo mona route yango Kabula ngona ba village eza pembe na ye mais vous rêvez comme ça botika la ba rêver biso bato yebi makambo to yebi déjà makambo bino loka boza ba rêver ça vous regarde bako bini sabino mbelekete na ja francophonie boko sepela boko bosa na makambo nyonso tilombo azosala e na ngonga wana ndi akosala siko ya minene ako préparer nengini ako tricher élection na ye fichier électoral ils a déjà travaillé e makambo nyonso c'est bon siko ba nyamo yo ale ba tirke kunesi ba bandi yo arena salo wana ba Chinois wana bazobongisa wana bako banda ko beta muziki na kati fere héritier fali boko banda ko bina kaka mbelekete jazz tina suka nango boyo comprendre que tata azui pouvoir azui deuxième mandat akangi bo opposant na wana tie bango na ba boloko ça lui regarde pas et comme ono il faut to bundisa ye faut to bengana ye mais si atie ba misisa atie de ba misisa obengana nengeni au moins que boza la peuple brave peuple moko aza déterminé mais ekoya naza na confiance na bino peuple congolais boza ba humain boza na nzoto boza na cerveau ata lelo bozo mona passion eza na bino te un jour boko révolter na passion wana boza na un jour boko rebeller contre les institutions en place inchallah to monani